Moi, je suis là, c'est le bien monté. À la maison mère, je suis locataire pour naïe. Na vie na sonne. Parce que vela ngawera na ndi mate que c'est le ko boka na wenge. Alors c'est pela ne bois que nete. Ngana pesa ngwe lengi goût cadence. C'est le temps de sali ba clip à position de tir. Yé mo kwa boya ko kota na clip. Pona la raison. Il se sentait vilain lui-même. Alors ba on peut na ba vague, même na ba clip à intervention boya ko kota parce qu'il n'était pas beau. Ngate mna loba on yé moko. C'est le na Kinshasa ba basi balanda été. Au finga moto yo basi bango moko ba yo pesa nzoto sala nengo lingyo kendo finge vilain aux dernier fils nanga et je le confirme so chepe foin to tele mangana yo tele mi ngana tele mi na loba dernier fils na ko loba no dernier fils so monique non yo pona ko résoudre makamela na makofi nanu oguta makofi na ngate sele to vivant maintenant to télématé to mekana attention il faut faire très attention. Il y a des gens qui ont proposition de tirer et René. Na loki a René total. Faire Limbisanga. Je sais que c'est ton ami, c'est ton frère. Bon, c'est ton petit parce que ça petit na biso. Na bi que faire c'est le petit na mais faire Limbisanga. Na loki penna. Mon frère bon Limbisanga penna. Papa qui na dynastie. Te ngana lobela fali ba défense belé. Ba tout ce qu'on va linga ochango kate parce que mutu tanga holande mission ah déjà nenga zabu ya lobela faire na biso na tezera lo balo mamba faire onano ouais ah te seka ika ko chrétien Fabregas ah c'est que bina filer là on peut mater Bandeko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. C'est le pour René. Wallahi bilai. So senga pardon te René a raté la vie. Kanga lilobo. Et puis bato batala biso ba compter. Ne yozo lingo comme ça ba connaître ba kogana yo. Ba compter. Nzamba limbisanga pour comme ça c'est le impoli. Parce que ceux qui allega la position de tir déjà dans nous na maison mère alinga ko existait au senga we ensemble bien na ko senga ero ndenge ni mutaza considérer c'est le tozoeka na bandal to écouter ateka pétrole na banaki bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film.
On a sala on a trempé la vie à Célio parce que na vie naïe azala un vagabond artistique. Azali considéré dans la maison mère. Pour Gabon et Gabon naïe Gabon et Gabon naïe c'est Moutalikasu. Pour Côte d'Ivoire et Gabon naïe c'est Moutalikasu. Dit que l'album né et Gabon na Côte d'Ivoire te. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a On va te là qui a un mot donc il m'a envoyé qui me dit. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Bienvenue chez Aïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir à l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes bel et bien en RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa, dans votre émission Aïdor Show, une émission qui est présentée par moi-même, votre Aïdor Bokwala, votre Madi, l'international journaliste à Pembe. Je suis très ravi. Et on a la bongo liboso na bino pardon, bota la biso na ba USA, bota la biso na ba London, bota la biso na ba Paris, bota la biso partout. Pour bozo bongo libaku ya ko landa émission na bino, analyse na kata chaîne na bino. Film na film RTNC 13 internet, bota ngo pe na Aïdor Media Télévision. Je vous demande seulement de vous abonner massivement na Aïdor Media TV, bota la pe na Moutalikasu officiel. Tout ça pe na bon awa na plateau. Na cinquième vous s'abonner massivement na Aïdor Media TV ya. Aïdor Media TV pour na Moutalikasu officiel. Moutalikasu officiel et pourquoi pas aussi na katsa film ou na film RTNC 13 il y a internet aujourd'hui na plaisir makasi obenganga idée beaucoup to re maso salela ba analyse o yambi mbuto yambi ken piano to sentir manqué vous avez tellement bon peut savoir matière au tozolinga avec eux to sur la bongo na actualiser bongo sur la toile je pense que vous connaissez super bien Moutalikasu o azali bongo pe un grand artiste ou marca histoire na kata musique ya Congo na nzela na yepe abimisa ba musiciens auto yebi ba rosa be fierté na biso ba yemba ba disque pe o esala pe succès là le père spirituel de Celos Kram Moutalikasu avec lui tous appelle Ibaro Swana tous avons pena Kenny pena Pito Palais na bango to so la ba sujet important avant de cette émission na série de s'abonner kana quel des artistes quel des puta olembina nukosinga batu basabone te
Quel des artistes Instagram, quel des artistes Facebook, quel des artistes we are proud of you. Comprenez quoi? Quel des artistes on a succès mon frère. Quel on a succès maintenant. T'as comme on bout la pote là. Quel des artistes quel bien ah western et au beau ça quel bien là. Bonne santé. Ouais, santé, Pepele, Aïdo, journaliste à Pembe, en tout cas, na pesi mbote na prophète Emmanuel Dodi, na pesi mbote na bande konyo surtout au bazolanda biso. Vraiment, mbote souhait pas mbote alikasu, mbote na yomoko. Merci Ken. Donc, toza wana toujours. Boutalika sous le père, le dernier fils. Ouais, merci, merci. Santé, ça va. Santé, ça va. Tu as un père responsable. N'était pas biso boy, tu bota bana, ba koli koli. Vraiment plaisir à trop. Il y a au monde à bino de dernier fils. Bon, ba dernier fils, ba koli, ba comme mikolo donc, ba comme peu ben poli donc. Mon a été ba père, monsieur na ba quartier, so na moi na mo impoli. Papa na nani, moi papa na nani azaka impoli wana kasi ba biso. Donc moi était après ça mbote na boss tangi Brice Lulendo, le seul congolais ami de Bill Gates. O azolanda biso na popcorn na yenga chara pembeni. Na mwelo ka malili moi jina yazo mela. Mama Fefe Fanzu, motema mama Fefe Fanzu. Mama Fefe Fanzu avande en face aza koseka. Ce qui na lobby ka mama Fefe. Donc le boss tangi Brice Lulendo nako zanga opeso mbote ne bandelte parce que ba conseil yo pesaka nga et ça là qui na ko finga te. Donc vraiment bato groupe LTB nyonso ba Mélanie bango nyonso to moni bongo bâti service, bâti fluide, bâti énergie et puis bâti rénove. Donc na ba location mi tuka talo na bo sanité depuis Congo central boye ba to na rendez-vous makasi eza bongo na début à mois de septembre, entre début ou mi septembre. Donc eza bongo maman na événement au passe ta Padoum Petit Aigle Majeur a préparé tant que numéro 1 à ACP Congo central a osangisa bato ba mwanda ba boma ba kisantu ba mbanzangungu bana matadi ezala bongo na terrain d'Amar passe ta Padoum Petit moto na Njambe Aigle Majeur apesi bino rendez-vous na bozanga te biso be to kozala équipe na biso oyo to kozanga te to kozala kuna et puis na bosente Gary ou le GI déjà na kata Washington asalaki moi voyage à Moulay moi contour le roi ba David Livingstone si waza jana kata ya États-Unis na kata Washington na pese ba mota trop na bosanité Roger Bandou RB Fondation RB Roger Bandou na Dieu Dieu existe. Tant que Dieu existe, ça bongo stratégie mo ya sika ba sali biso na kata Congo, c'est-à-dire au va on a parlé, on a besoin ça qui a l'osso, mais au boy no se déplacer. Au bengi na Dieu existe. Bah ouais au ticket là on a parlé au pèse no à $5. T'as l'avantage. Donc on sait même provision pendant nion se belé ata 5 saga l'osso ata ba mafuta ba nini mais tant ba ele on a parlé. Ozongisi na mbongo ya biloko basombaki et puis bénéfice ya bato ba au ticket lo Dieu existe wana do ezana ngaka $5 ya pamba et puis restaurant nde tozala tosangana ba massa toda tosola quelque part nde to vande awa to moni posa rolia mais moi to kendeza te to bengi ka ba yo ticket la biso le vrai système Roger Bando en tout cas to peso ba mbota trop et puis na bo sanité il y a des mon passe honorable na PCP ba mbote merci vraiment Aido oh déjà ba abonné nyo sa film na film te na ngana kota ngo mesikote ba abonné tu ya film na film na zo bisabino tout le temps que on vit l'époque de Paul Fiki pour FBT Misalande de temps zo Misalande do e roti na no mbongo ya montagne nyonso yo lingi eza teneti ba misusu oke kotinda bo eza limité tinda talara lupango ekokoma eza na France eza na Turquie eza na Afrique du Sud na ba ville ebele na Angola eza na Nigeria eza na Benin. Donc FBT Misalande en tout cas Paul Fiki pour rassurer pena biso siko toza pena na assurance na France surtout pour bato France mingi ba s'inquiétaka pour na kotinda donc FBT Misalande zande. Merci beaucoup Mbouta, je vous retiens encore salutations spéciales à ingénieur Dem. Ouais, Dem Record. Les savants. Nzembo boyo rawano sala ba succès na Congo na monde entier. Ezala bongo ebetama na Dem Record. Yo poza na posa
au regrettera peut-être ah nzembo wana qualité wana ezalaka boye pourquoi yanga pété adresse ya facile dem record na kati ya matonge naso na tika musique tembe na côté studio ba dem record biso pour musique ça hein à combinaison les sons combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille si je me trompe pas il y a moi des visions musique pour nan doulemante mutalaka je vous retiens sur la tika musique tembe na côté studio ga sigo mais ça rien ku féliciter songa non muta rapidement lelo elo mozo René na bien René pour qu'on a retenir yo likamwa dernier fils parce que une émission au Salakina Bakeni Piana oyo odifalaki lourement avant attends vous avez nga zakité yo nanga nanga odifalaki lourement oui dernier fils auto sana Bakeni zakité natala kiamu dernier fils na yo c'est le Scram voilà sur la toile na bombela oteza parmi ba artistes au la PBS beaucoup de gens peut-être besoin en na ba ondeza qui comédie on diga aventure mais Kenny Piana na mbaki l'émission lobby tout ça na Kenny Piana arrive là qui peut nous très 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 capital au batane ko ignorer ba comprendre na album na yo générique ya position de tir attention bi toki intervention c'est le Scram intervention album mobile c'est le à travailler na yo étant qu'artiste ou bien ayaka kaka quoi assister bien ça là vraiment un orchestre botalicas bon na rolo barara projet to salara na zalara na biso déjà OK parce que ceux qui te voyagent qui n'a pas moi na ka liboso na aro linga pe ko voyager bon notre moni na Congo to na culture mo boy ngai so na ki millionnaire na minute mais laissez le à tenir ba propos à tenir te OK et le sali bon c'est parce que na millionnaire te mais vous voulez dire quoi par là nzamba omona e moni kotaza nzamba omona c'est le pour renier wallahi billahi so senga pardon te renier raté na vie kanga lilobo moni jour na zo pour ça la position de tir oye banarata au salara yayo na dik road mais zaki succès mo limité ya ba awa kaka moi Kinshasa même dik road aza vivant il peut pas me contredire et puis bato batala biso ba compter ne yozo lingo comme ça ba connaître ba kogana yo ba compter tu n'étais rien du tout rien mais peut-être bato balingate na mukili ba ça ba onene o nga na sala wana na tremple la vie à Célio parce que na vie na yi azala na vagabond artistique à quoi kana ba groupe belé et Renate avant ya pas na yo s'il te plaît na lobano calmement parce que ya zo gi temps ya loba pe na ko répondre parce que ba boss tangi bris ba vie na dédé mu passa ba siliki ba bi na kota mona te mais quand même quoi apporter moi éclaircissement est vraiment important parce que tant bato balanda sur internet misu batika la bongo alandi mutumo alobi ba idiotie atika lipeka ndengwa c'est Léo à l'époque à boire pas Dick Rod à boire pas Ngadiadia à boire pas Pascal Poba à boire pas Al Pacino après biso to zuye aye au boire en position de tir c'est le temps aye au boire en position de tir azalaka na na maison mère. Mais pourquoi papa ça absorbé? Pourquoi balanda absorba papa yenga? Pour balanda papa yenga na bato wira. Pour na yaka pour na zo bill na vendre la paix avant nda wa wira. Pourquoi balanda biso mais na tour assez le ba finga na ta ofinga de. Azaki considéré la maison mère. La preuve même ba voyage à Baba Congo on kendete Brazara ba beta ba 2 fois 3 fois. Akena na été ba voyage belé akenda te. Donc bazaki vraiment considéré te. Mais je te jure au nom de Dieu, au batutu ba otalapso, nzamba témoin. C'est le autant à boire qui na position de tir. Pourquoi on a bien le dernier fils? Mais le dernier fils c'est l'artiste qui est venu le dernier, non? Na orchestre na yo. Mais c'est une simple définition. Est-ce que ba fini monte? Est-ce que na lobby bon, il y a ko botanga artistiquement te ngamna botaya. A rapport à ça, puis Gabon et Gabon na Gabon et Gabon na c'est Moutalikasu. Pour Côte d'Ivoire et Gabon na c'est Moutalikasu. Dit que l'album ne et Yoga na Côte d'Ivoire, je m'excuse hein, c'est mon vieux. Pour ba yoka c'est Léo sérieusement Afrique mobimba c'est grâce à Moutalikasu. Pour wera son wera vivant kufite venanga. Venanga ntone. Ay mamdono lokana kala. Mon mamdono lokana kala c'est le ay bien monté. Azara na maison mère, ma yebi mamdono lokate pour na ye. Na venanga ntone.
Mon considération c'est Léo, c'est après position de tir. Tant qu'à une position de tir et régner et kangi partout. Où est la tout dans la question, vient dans la vivant. Petit nanga o utiliser ndenge ni nabi na utiliser ndenge mokote. Nazo eka koream na chena kata makamu. Yango e accompagner. Donc ndenge za na za na lokola wenge. Parce que vient nanga wera non ndimate ke sele wa ko boka na wenge. Alors c'est pela ne boa ke nete. Nga na pesa ngwe lengi goût cadence. Position de tir wana ezala na koloba porte ya sortie à vie. Pour les losele wa banova liboso caméra, alo bana orgueil. Alors bah on a ba français oyo ayebi on a no bien te mavana na France. Alors bah ma belé ya ko manquer ba tout. Donc ngana ko loba nzamba limbisanga pour comme ça c'est le impoli. Parce que ceux qui aleka na position de tir te déjà na nous na maison mère alinga ko existait te. Yo ozwa kay tonga na maison mère. Ngana zwa eka ndinga za na maison mère ona yaka ko parti. Ko yiba ku te pas. Mutula linga o kene ko yibe za ne bill. Balanda ngai paza mise moko ya effectif à maison mère oko zoete pour ça nzonzi osenga we ransom bisa na ko senga ero ndenge ni mutaza considérer c'est le to zoeka na bandal to coûter ateka pétrole na to na Eric ya Willy il est vivant pour quoi que na asareta ignorer que aibi kutene bazula c'est le yo yebi to zoyo na Eric ya Willy qui est ton ami arova na Shilwango to ye avant que tu aies kutana na ba vis-à-vis on a besoin de elle Paris na bien non na mona vraiment bateau ba raisonner à l'envers on en a vraiment dans notre pays ya on a lobby bon c'est parce que na comme millionnaire te ya ngwa zu audace wana ya ngwa zo manquer nga mais elo nga na sala na vie ya garçon na sele ya moi na nga on a pas c'est mon fils et au long dernier fils ata awangani ndenge nini bato bana misu bana mato omoni avant bayoka c'est ton angona photo tout monde la main de fer et ça là une année presque bana yoka na position de tirer bande koto weli nini mwana mamo oh cran une année presque après ne bayoka sikoyo intervention rapide mais na position de tir on attend na landi live na seleo na landi yo alobi fort na ko zang ça jamais ko landa yo parce que za mona linga trop na linga ko tellement trop na mona ko za courager parce que biloko finga na internet et maintenir quand même image na yo au mona na mais ce qui me déplore banzembu na nga tata na yo so koti na YouTube na minito nzembu ya 9000 vues ezate nzembu ya 15000 vues ezate les gens peuvent entrer et vérifier. Na moni 3 millions de views. Pas te yokana no na zelo olobana yo. Moni nga tata na ye. Nazana nzembu ya ba 9000 vite net ya ye na état d'esprit na ye. Ola ça la promotion il est distrait état d'esprit. Nzemba album kitoko, nzemba sel na JDT kitoko, nzemba sel na Lacoste kitoko. Pourquoi pas ça la moi na promotion? Nzembu kitoko mais ezoyo kanate parce que yemo a check qui anti-balle donc a check bar poto pourquoi parce qu'il est devenu trop impoli on est à bar poto nga so koti na ba deux albums na nga nyonso wana o ebima kala o ya bwaka na oyo ya bwaka te mazolo ba game da salanga deux albums na nga ba clip ya ba 9000 ezate ba clip ba 20000 ezate eza ba 300000 ba 600000 ba 400000 vues ba millions. Donc cela montre que je suis son père. Il ne peut pas dépasser son père. La tika musique, ça fait au moins 10 ans comme ça. Na beta souvent musique. Mais pour avoir un album, na sali 22 ans. Na vu ça sur album te na vie. Mais clip les plus vus à Céléo, ils en ont 3 500 000. Oh ça la featuring na ferré à Tchaepoa. Mais ngam mutalika soka o yazo finga zo dénigrer. Album nanga o ya boaka pe na kati parmi les gens qui ont participé. Donc parmi bananga, ba Denzo, ba Bosco, c'est Léo qui est mon fils. Et l'équipe, ils en a 3 800 000 donc on a atteindre en honte malgré ba featuring. Parce que comment on manque à mutu respect mais aux en a kilo na été. Quand c'est parce que yozo lingane ko illustrer ba image te whisky ma le to so après voilà donc c'est Léo biso image ya c'est Léo ya ono c'est Léo ko la no pongite finga na yo c'est ton créneau finga na yo nengo lingi
mais mokili baolanda mo ntango ofinga miso bato ezaka we abokende na Weston na ye sobe Weston non wana bafaux débat comment se fait-il yo moto oluka mbongo olela Weston déjà na biloko biso tokaba na vie toyeba yango lisusu. Je ne crois pas. So moni mutu a regretté Weston il y a 2001 parce qu'on est en 2003 et 2001. Donc moni que moi na yote a outi pe protoyer na biloko. Oh mais mon fils Weston il va bien na ko beta on a qui na ko fête. Azui pe Weston a pesi papa lati. D'abord on a mta ba chaussure te. Dema ebi kena ebi. Ngana lata ra relax jibem piana. Alobi kutu biloko moko o apesa nga ba survêtement na sala clip. Et jamais, tant qu'on a renié, il y a un survêtement. Oh, il y a un pianga. Il y a un bon temps qu'on a tiré au album. So tant qu'on a bibi si album, pour la salle clip, il y a besoin d'un nin. Na ko remercier que tu papa chéri Jibem Piana, on appelle ça qui bou qui a biloko pour la lata. L'album a sauve guipé. OK. Eh, Moutalika solidaire par aux appels d'imi boete. Eh, mon faut ventre yat. Vu mon ba on se capso ba to ventre. Bon, c'est comme ça, pas de donc, il se contredit, il dit des choses dans haine, pourquoi et ça rien, après ça, la chaussure, on a chrétien, on a saloté, on a les canatés. Pour la mouna, est-ce que quelqu'un a zélo à m'outer, banda boutama? Il y a zélo à m'outer. Il y a mon célé, mon défi, mon aile. Est-ce que Al Pacino t'a vivant, va rappeler, blamba des fois. Saper nyoso banoke defa bilamba ba rappeler yango ngana defa te na zwa chaussure le temps que na ozongisa atinda ba petit na biso bana na baleki na ye ba ya ozongo na temps na voir na Delvaux ba ya ozongo et puis na 2003 te na 2001 tant ba préparer double zénith ba période alinga ko ila ba problème pour ki Doudou ki binda a remplacer ba blo mo anengwana to beta pe na prison na maison mère na prison avec Werason bango tourner bazara ba babindo mais tout ça ngapena na prison na compagnie bango parce que double zénith on a tolinga to ça la voyage ensemble na Wera. OK. Na ke na groupe na pour to beta double salle mon na Belgique. OK. Moni production muta sala makamwa na JDK décor malheureusement ba mbongo ba timbre futa marate tozora visa te na nga groupe to kenda na bisote. Donc il dit des choses pour s'amuser. BR, moi, ça n'est pas BR, bon, on les comprend. C'est le temps de salir un clip à position de tir. Il est mon boire au côté dans un clip. Pour la raison. Il se sentait vilain, lui-même. Alors, on peut avoir vague, même dans un clip à intervention, boire au côté, parce qu'il n'était pas beau. Là, tu dans le banc, il est mon co. Là, dans le banc, dans un clip à boire, il se sentait vilain. Il est mon co. Et puis, tant mais c'est bizarre. Na ba congolais ba Hollande ba comprendre rat. Na poster ya position de Tinasi whisky a chango. Wapi c'est le place. Potala na poster au mona Denzu, Bosco, Guillaume, Diego na Wali 5. Batu ba yemba Wali eza wa sala première fois. Wa sa ba vocal ba passer 5 jours. Na koki kobosa na kombo na yo. Diego Ndewa a Cheboye o asala ba bolingo. Oto boaka ne bande la position de titan boaka position de tirer bande koto welini ni mwana mamu o cran so to sa ne kala imbongo wa mataka wana eza Diego za sele ota boaka abakimio te waba kala imbongo bongo ka eza Diego chanteur wa bomona oto kufa année passée personnel non année o kana ba ibandeli Diego ayebi Diego bien sele. C'est là où on tango et comme c'est là il a. Après quand la zone sur la NBA, bolanda générique bien. Après bois qui ndindende, après bois qui coulé et commanda manda. Ola oula baraza ville ouais abako. So na blanc lobanyo so. Naza mitoté, naza mitoté. Surtout pour na souhaiter bonne chance. Mais comme il passe na souhaiter sous bonne chance. Après Diego ayo ozonga suna kibinda. Kibinda. Est-ce que ténor en Céléo comment? Diego to boaka ngai. Diego na Céléo. Ya on a lobaka tout le temps dans l'émission. A contribué à 15% dans l'album na ngana ko niete, na ko wanga nepete. Aza mwana moko vraiment il était bon na début. Il était bon, il était akini pe na ba respect moko boye. Mais tant akeka poto liboso ko même poli. Même Vincent a bien politesse. Donc, ils sont normal.
Donc nakoloba boinga na problème vraiment na été. Ko rappeler mon tout dernier fils c'est zate que au commission qui nani na été. C'est juste dire aux gens que le dernier qui est venu tu vas bien faire dernier fils à Wenge. C'est parce qu'il y a Wenge Moutasuga. Quand tu as fâché à Yembate, bon bien dernier fils à fâché. Héritier tu vas bien dernier fils à participer dans la Wenge. Quand on a monté ma malam le néo qui la bakulutu, batali ah moi non aza poli ah ba couronner ga dernier fils. Obo potana na ngoga. Yo petango bien c'est le dernier fils. Tango ayaki Moutasuga dit que c'est Sili, ma mio c'est Sili. Neto bibo yaka sko boaka. Tant à boire qu'ils ont des fils à y bon bah denzo bah fils n'a raté ngate na bota bango biologiquement mais artistiquement c'est moi donc c'est normal na modo tiazo moni kozala aigri na vie et tindaka obomatu li pongo bomi papillon obomi li banki obomi ngungi obomi donc il tue sur tout ce qui bouge mais ngai e kokota te et lekate. C'est mon dernier fils et je confirme. So ye finga na yo lisusu mutema no na am na yo na ba oya yo ba yebi ke oza dernier fils nanga et je le confirme. So chepe foin to tele mangana yo telemi ngana telemi na loba dernier fils na ko loba no dernier fils. So monique non yo pona ko résoudre ma makofi nanu oguta makofi na ngate sele. To vivant maintenant to telemate. Attention, il faut faire très attention. Quand vous dites des choses devant la caméra, nano mekana muntute. Attention, c'est Léo. Attention, na camarade no pété. Arrêtez de bien. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Déjà là nous. Donc tu as bien un petit bon non, et ça pour nous vexer. Alors quand c'est que soit battu. Et on soit pour te dire petit. Bon voilà, t'as donné c'est mon cours d'absence là 10 ans. Avec des bon en fait, nous conclura que Akita Amata dernier fils. Et kolongwate ti Jésus boya. So lingi longwa maison de zong ça na film longwe maison mère. Ozong si film. Olongwe pa mbutalikasu. Ozongi pa ngadia ozongi pa dike road. Après René ce ba mono sele yo lelo. Ya plus 10 total là. Olekela chez biso modo wera mbutalikasu otikala e ba otikala grave na âme na esprit na mutema te na âme na yo wera son mbutalikasu otikala grave na âme no ti ba ko enterrer yo koti na sama bele. Tu changeras pas l'histoire mon frère, mon fils pardon. Tu ne changeras jamais. Il faut rectifier un fils, ça faut arrêter. Non, c'est mon fils. Ouais. Et le dernier alors. Voilà. Merci. Ken et Piana, vraiment, comprenez, hein? Namoni Mbouta lobby avec Motema Mobimba, des fois ça dérange, hein? Au salam Moutumo, Bolamu, au talaba réaction, il y a un monde au banga, au ville ingratitude, au Mokile, comme on ne change jamais l'histoire. Moutakabana passé dans l'histoire, on a zaté, Olinga, Olingate. So botama pas mère na bino ebaga ozalara maman na yo père ozalara père na ata komizo bata komi gizenga ata komi ndenge nini on ne change jamais l'histoire Ken Piana yo rapidement réaction ya
par rapport au Mamouta Louis pour c'est le scrum salon n'engi pour mon argument passe dans mon thème. Non, nga réaction ezaraka vient associer le il faut azala un peu reconnaissant. Azala reconnaissant après moko ka ndem ta yemba abaki mibitumba na mbuta likasu bakosuka wapi jibe ntango abwaka siko bongo na espoir na ye yebi ke moto abetisanga bazenit baolympia babercy eza tato c'est parce que wera ayaki kondima ye a réintégrer un effectif yango maloba wana etikala nango mais acontinue te yo wazi sele oyo soki mpena wera négligeaki ye mpena nde biso obeta bamboka nyonso wana mbela plus 10 te mbela plus 10 yanga ya bavoyage nanga nyonso wana Kampala, Afrique, on a fait 26 pays en Afrique, nous. Zimbabwe, Tanzanie. On a fait 26 pays. Donc, tous ça des moindres. Aïda, là, on a compris dans la musique à Congo, bana bandimara ba père ba millionnaire. Ah oui. Ndenge mbuta lobby parce que non na yokate Suzuki ou bien Soleil, ozui bamboshi lipasa, non na raté ba boy ke Kofi père na bango. Vous comprenez? Donc, je pense les lobby, bambazi bakowanga naka jamais que fali azala papa na bango. Donc, on sait le azo sala ezala kapo ba conjoncture ya mokili ngo ndenge kendaka. Mais moi je pense il faut qu'on reconnaître et il faut banza source. Premier album. Ouais la qui ça ba tout c'est le Afrique mobimba. Premier album au sala Maman na succès. Ouais, panza voix c'est Léo, il mange c'est Léo que na Afrique baye baye. Et ça na maison mais teze pas mbuta. Après ouais rakune zalaki continuité. Kuna Bill. Moni kuna Bill. Matabi sine c'est Léo. La maison mère. Oui, mais Bill ne. Kuna so matabi sine c'est ngam na pesa valeur. Valeur. Pour ça sous matabi cité. Akoma normal. Ngam na pesa valeur. Tata la vivant, ma sœur la vivant, fondé grand prêtre. Ba Bill ba vivant, ba Ferré ba vivant, Ferré aza vivant. Quand elle a déjà maison mère, bazala na adversaire, ya animateur net tutu kaludi. Pour na we bazala na moi panique que ceux qui animateur waza na pression makasité togolala. Yango siko espoir ya maison mère mbezala na maboko ya Bill. Wera kutu Bill Clinton dazala senga yake no tika mwana maipe na pesi abwa ata mwa 1 minute pour ye bazala abwa sepe ba seconde non na yoka se Léo na maison mère te RB Laza ki abwa ki pena crime moko boye to compter pena ba seconde et sali pena ta 1 minute intervention ba bwa ksae uto so minute uto so mini ba bwa ksae Bill apesa e passe abwa ka uto so mini Aboa on a générique. Ouais, ou tout soit mis nasuka. Nasuka. Et puis tant va que mi kili. Botu na ba tiga epoane. Yo mto zake effectif ba tiga epoane. La première époque tika la rande. Tika la landa après un mois je crois. Ah na yo kali solo. Le conseil à Liboso ya maison mère à Londres. Azala te azala wa. Ay Hollande après. Donc il faut appeler ça ba tout ba respect. C'est valeur. Mais oui. Ba concert toi liboso à Londres bila beton yemoko. Ba concert ba Benin oza na YouTube. C'est le wakenda Benin. Ba voyage nyonso akenda te. Eza makamba musée. O ba tamula na ba province akenda te. Nga mutu na valoriser ye. Nga. Position de tir marque betela vient nga wera résister. Pas tout nga bena question. Wa senga kimpuna vandi wana. Atuni nga bena o utiliser ye ndenge nini. Tata za vivant. Mamto sola na ndia etaba sa intervention. Tata donc mon ingratitude est condamnable. Ma trop. Donc ngai album nanga position de tir bana maison mère ba mona ngo logola et logo moko wera cheli bango po betela ba Marie Paul. OK. Ah mais oui. Ponga na kibena wera donc wera. Jibe vient na ngai kaka do alela nga fort petit mo courageux a robin album a wendenge nini. A kabila nga trop. Mais oui, il y a une idéologie. Ok. Et puis, si on a bien les clips, on a bien le roi Ouera. Ouera, tu sais. Talent bien, j'ai des pattes, j'ai des pieds, tout ça. Ouera. Na Ouera, esprit Ouera. Donc Ouera, ça, là, pena na zala.
donc nakobosana ete vi nanga mobimba même temps on succès nanga ekoma okena suka tant on a asuna ndia ete moto asalaki nga nake Cameroun mpona kesolana Jean-Pierre Sa ye kutu moto asolana Jean-Pierre Sa JPS kenakenda mpena Cameroun na mbongo awera Weranson wow tala baingra na mokili oyo bakoavance te pardon bakoavance te Ken Piana. Ouais, en tout cas, on a aussi un bout de calme. Parce que l'histoire est qu'on fasse à mettre. L'histoire est qu'on fasse à mettre. En plus, bout de ça, au moins il est là, tu as ça dans l'émission, tu as ça l'analyse, tu fais un bout de ça. Même ce jour, tu as la télé. Biso ba rolé la biso normal. Même bout de ça, muto ba rolé avec honneur. Parce que ça là, c'est mon consigne na Congo et bien bout de ça. Donc, tu as un procureur combien, un général combien. Tout le monde a témoigné à Mboutanga, maman na fanatique na yo. Ba procureur ba sambi sakal biso na Congo. Ba pesa même témoignage que ba fanatique. Mutuo déjà génération ba tunyo so ils ont dirigé pays lelo. Bazala ba fanatique ya Mboutalikasu. Et puis c'est là. Mais c'est là tika là na fanatique ya mokonzi moko lelo te alba. C'est le nga azala fanatique no. Na album nini. Et puis c'est le azo lobake na sala yo yango kenda ko beta partout en Afrique ndengwana. Mais même na kini ah ba on a yeba te que c'est le mtabwaka. Oui. Ngana yebi kala mingi ta. Ah oui. Il y a découvert pour Nathalie, na bien moni voix aux Alandais c'est le aeba quitté. Donc attaque monika na kina ba concert na beta bam plein air ba nini ba stade ba province na mona mutu ta otuna nga wapi seleo. Sikoloko elekelanga na biloba lobane alobi surtout journaliste ana ya Ville ya Pembe ana bwakela Aïdor. Est-ce que Aïdor aza Ville pena? Tu n'es pas beau comme Aïdor bien que beauté na mokili existe raté. Mais surtout tchango na terre à terre na ya kinoiserie. C'est Léo atayo moko na Aïdor. Ah totika ko. Tota brega na bakima na baba bena biso nga tata yo mwana tomi debrega bonga. Aïdor mutaotia fo d'ici na minicho na Kinshasa a senté 7 femmes. 7 femmes. Bazolanda landa bazus dans minute tu as 7 zemi. Trophée zoga. Dans minute tu as 7 zemi. Ba maman bana tozo encadrer ba ok donc vous à la calme. Vous comprenez Oh, mais la vérité ba to pe o balanda biso ba ko soutenir yo kaka. Papa to ana 7 bon. Bango mo bana kili ba yaki. Et puis Aïdor azoloba oh ngana osala ba tourner na ngana osala makam na ngai bozolobela ngote na babiloko na mnobo vanda ngana oh siko landa ngo pwan asili kaka to finga mutu te to ba pe mabe mutu te to ya kaka to zuka obilo boche na YouTube et to na ba internet to na ba page to ba nini biso to zuka kaka to eto rapporter ba to cheka commentaire siko sele to chelo ba kele neni aussi lonto keno ba feti okena obetela ba anniversaire ba mariage na banalise c'est Léo Scam en direct des États-Unis d'Amérique. Il a presté dans un mariage. Non, attends, Mogo. Même photos à la moi clair, Aïdor malgré son masque parce que c'est le na Kinshasa ba basi balanda été. Au fin à moto yo, basi bango moko ba yo pesa nzoto, sala ndengo lingyo kendo finge vilain. Malgré tout, bomba na biso mais yo kendo benga Aïdor vilain. Afinga vilain, afinga Aïdor vilain. On dirait miroir ezakite liboso na eh. Famille talagat. On n'est pas beau c'est Léo, moi toi on n'est pas beau. On est tous des vilains. Et moi j'ai accepté ma qui vilain na ngai. Na ndima ngo déjà kala. Ezanati garçon na nima kauzi. On sori fallait à sali plein. Na otika la mutakala na stade. Mozala déjà na mutakala na mototo. Osade na mutakala na moto la te la ngo skipi. Da mutakala kuteza likambo otika na ngo pona stade te. Obotama de mutakala parce que les bandeza mutakala déjà. C'est fort. Vous comprenez? Donc quel piana? Na Congo batu bazo ba makambo nini bazolo ba. Kanga CG na ye. Il y a le scrum. Donc c'est très important. Solo la ngo moi 3 minutes to solo c'est ça les bien. Moins important. Lelo Nazaki vraiment c'est trop dire mais Nazaki na sengo. Quand la émission passage général Ken Piana héritier Watanabe l'émission ba yambie ba tourner question pourquoi ça la clip te nanzemba na déborder le coup fa meilleure chanson pour moi yanzemba kitoko na général moi biko bosani makambo c'est lo alobaki héritier a chrétien Mboutalikasu aloka diviser
a divisé Mbutalika sona héritier de bazana relation bien. Rien, héritier chrétien ngate héritier ko to yemo to sola na téléphone. Abana yo landa banani wana. Nga ko lo ba bloko wana te nga na mutu na yo. Tala héritier lo ba bon par rapport à quoi nga na tika musique kala. Et puis na souffre raté. Moi je souffre pas. Bino mona nga na matolo ba place le ba tu ba na obeta matolo nga na ke. Nga na ebi ko lala na matembele na fufu. Mon avis soko yeko ko lala na matembele na fufu. Et ça dépense à 4000 francs. Aux allégrités na vie. Très fort. Nga na za wana te pona enviera ba via batu. So bongo mena ko ma frapper parce que milenga na zalaka na batu na vanda na bango na batu na leka na bango ba Afrique du Sud ba Kenya ba nini mais na koma na ngape millionnaire. C'est parce que je n'ai pas voulu faire autre chose à part ko sala ba bilanga na ko boko la bangulu na ngai. Ozo comprendre ato lobi ke non nga na tonga bandako papa yo zo tonga ndako oyebi oyo batu bazo tonga oyebi via batu tango ochela batu ba limite yo yebi nde batu ba vivre oyebi ba compte batu. D'abord, on a biso bato to linga olata te. Webi nde to ebo bomba mbo. Ba yo mneti nga muyombe bena ya chela. Ya donc ngai Chad. Biso to ba vantar te. O mona faire nga vivate. A chaque extravagance passe ka musicien. Mais pour na ko bomba mbo on a ko encadrer vie na e. Faire amaele aleki ba sele yo to na amaele wana. Kokchata nga na muyombe na bi ka tika musique. Nakoza idioté, tu n'as pas vu mes enfants. Oui, mais ba kolate ba na ngapena faut pas. So ba télé mbena ba no peut-être ba kolia ba mbena intelligence. Il faut pas blaguer. Tu bi ndenge to boko la ba na biso. Yo sele yo so monique kolaksa ndako na yo. O tonga na lemba, eza bien, kolaksa soki na kinkole, eza bien. Tout le monde, moi je suis plus musicien na kelaksa nini. Ngana musicien te. Ken une fois changa mbamba to filmer pa nga place na vendre plus tard. Ngala bana ko boya nga. Mais Ken a cheka mbamba. Mais wana château, wana pena château. To na tina na ngote. On a biso to ba pauvre. Neti nga pena. Les musiciens congolais les plus pauvres. So beti na Google c'est Mbutalika. Oui. Sobaki les premiers musiciens congolais Basila président. Président mais c'est Basila. Oui, na koma kutu président na bango donc on a basele yo. Ba tutu ba renia tele ba sele yo tout. Baza ba élément na ngai do ba so muta sak ba to succès net ba fali ba ferré ba héritier so ba saka na biso na tindel bango ba sele yo ba soleil ba samchinto ba nga président na bango ba Basila. Tous les musiciens oyo yebi asila na vie. Ngande président na bango. Même c'est mais qui est mon rapporteur principal? C'est Léo. Rapporteur et porte-parole de tous les musiciens Basila. Le président Mbutalika, les rapporteurs et porte-parole, c'est Léo. Et puis, non, secrétaire à l'Ingadra tant à Combone. Et pas à Poutine. Poutine, c'est la force. C'est quelqu'un qui est fort au Bangisaka. Fali, héritier, on est Poutine. C'est Léo, c'est comme le président de Burundi. Pierre Kourounzinza, paix à son âme. Ah, voilà. Bon président Burundi a Bangisaka. Ou bien président Mozambique. Tu as président Mozambique. Le Azaneti Kagame. Yo mtora nzembo ara 8000 vies. Olo ba yo c'est le Azaneti Kagame. C'est quoi ya mafinga? Te na mafinga c'est le Azafora Azaneti Kagame. Ye pena donc Pierre Kourounzinza to président ya nani ya Mozambique. Waouh, c'est bon. Ouais. Ken Viana, héritier Watana. Il ne défend même pas la musique congolaise. Il ne défend pas. Dans la liste, il y a des défendre Baocha Robinho. Oh, il y a Fingaga. Et puis Robinho a été Dada. Robinho, c'est Léo. Oui, Moussika, papa. Tu ne sais pas analyser. Qu'est-ce qu'on attend par succès? C'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait, nous tous là. Succès, Zara Batouba Lingao partout. Robinho est aimé. Lui, il n'est pas aimé. Bilo, on est René. Bon, Ngolobani. Il n'est pas aimé. Oh, Yokarabako, Imbiko, c'est Werason. Werason. Yé moi na Moussala, Moussali. Autotanazie. Bon, et Yokaraki me René Agité, papa. Et René n'est pas position de tir à ton mot. Wenzaman Zemba. Ah, tika. Laisse tomber. Yé moi, yé bien dans mon thème. Maintenant, lobby, on franchit la barre. Ozo comparer Moutabeta 1 800 000. Nzembo ya yé moko. Na muta asukaka na 3 500 000 ya featuring. Ya featuring batu batala eza ba fantique ya faire. Voilà. Bo banzembo o abeta ye moko. Yebisanga nzembo selo asala 100 000 vi. Voilà.
Yaye moko ke abandi ko yemba di début à la fin. Donc il est impoli. Atikala na coin na ngana opese jamais bénédiction. Jamais. Alors il n'y a soute. Il y a Renété Joël Salambi, Joël Salambi patron. Denis laisse écoute ba na lien mais moi et lui on a un lien. Je suis son père spirituel, artistique. Maman na sala po position de tirer René. Il y a bien honte. Il y a bien honte. Il voit na ega c'est et kena na onga. nakogende Bruxelles namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tamtame yokofana na nyekese aneo neo tamtame aneo Bibi esra yo na nyene yo le tam tam. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin de photo, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame. Aneo, kumbabiso nanzela lola. Aneo, evandelia cuire. Aneo, wifi abore, menalola. Patrouille abisso batutu kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Il y a des gens qui ont sala pour poser de tirer René. Na loki. A René total. Faire Limbisanga. Je sais que c'est ton ami, c'est ton frère. Bon, c'est ton petit, parce qu'il a petit na biso. Na bi que faire, c'est le petit na, mais faire Limbisanga. Na loki pena. Mon frère, bon Limbisanga pena. T'as quoi qui na dynastie? Te faire générique à battre. Faire soit que bila au sauvant. Bila au sauvant. Alongo la voix na ya. Mutake boa kutu na BM, webi BM. O sala featuring na Willow, ping. Aboa ki bena na BM nzembe tuli. Bali babi biso to pesa et. Nande pas déconner la vie na zone sonne. Ve pesa boa ka mo ingrédient. Ta. René total yo. Non, il est vraiment impoli quoi. Il est piana. C'est toujours rapide pour nous donner tout question pépé vers temps. Nathalie Ritier watana be batuni question ba sala clip na de bordoté. Alobia sala clip wana te parce que natan wana de bordo bana ko attaquer Fally Ipupa. L'un des grands artistes musiciens de notre pays Fally Ipupa. Yango moni et l'on a courage à sala clip na de bordeaux. Et ça qu'on dit ko ka réponse ya bongo mi ba kanisa peut-être ba mission biso ba linga na raté mais comme on a moninga alinga sacrifier nzembo na juste pour na ko sauver honneur ya ndekone Fally Ipupa o baka sa Fally héritier peut-être il est karaté hein bon pour nga na monaka na Congo nde to comprendre ka manière ya chaque mutute hein héritier côté la ebo ya zana na complexe ya mutute héritier nga échec ya baninga te héritier partageaka même douleur na baninga herba za na moi ba choc côté là déjà concert ya Fally ya Bercy o ezala concert moko très difficile. Héritier azala soutenir Fally na ba émission nyonso to azoleka soutenir Fally abinga na soutenir concert wana ebeta soki ya beti ko fungola nzele pa bande ko nyonso to ya musique ba beta o boya concert ya Fally ebeta c'est kaza mutema mabe danga pona nga na mona ka héritier wata soki azoswana na muninga na artiste c'est que batumole ya tumola parce que côté la héritier boy héritier aluka rankini te po musique na ye ezwa succès héritier ayemba na no bêtise te so ki ba album tout ya héritier ayemba que moi place moi bo na tia moi bêtise moi bo e ambrier ba tout pepe sa succès ayemba na bêtise te donc ngapo na nga e kamusanga te mais et comme ça bateau peut-être va comprendre vraiment héritier te c'est ça. Merci Mouta. Ouais, c'est un vrai, c'est le Moubaye un vrai bongo. Un vrai. Donc vrai. Hein, donc vraiment, on a mon acte, on a vraiment acte. Par exemple, il faut on n'est pas des ennemis, mais on ne se côtoie pas. On se côtoie pas, mais on n'est pas des ennemis. Donc il y a à gauche, il y a gérer. Le gars là, de Bordeaux, les Konfa, il vraiment a craché sur Congo, a craché sur RDC.
eloko asala wana jamais bakotendre ye liboko boye parce que nzembo na ye na wata lukuta mabe elinga ofule awa po de bordeaux awa aza na succès te aza na succès na bazone ouest mo na bazone afrique ouest ndako ozala na moins succès na ye moins pas vraiment totalement mais moins bato ayi na basuccès awa eza ba DJ Arafat lelo ba de bordeaux et pardon yo wana de bordeaux lelo ba banani ba Serge Beno il a du succès ici on nzembo na lifwendende ebetaka o basana yorobo swag alors tout fan tout ça baza ba succès awa mais de bordeaux eloko basaki na héritier so clip nango esalamaki yalinga fula makasi mais héritier il a très bien fait na ndenge pena dosé que non osala clip wana te en tout cas wata humanisme bayeba mutu ndenge wana oza pena vrai bongo mpenga mpe na sepela mpo ngai na oloba wata siko sasali esukele ndenge nini bon totalaka motema wata mais en tout cas félicitations na elo asali elakisa grandeur d'esprit quoi. Et puis joyeux anniversaire déjà na mipeseli yango avant na wata parce que anniversaire eza le 29 août mais azofetango le 28 na millionnaire donc les millionnaires wana ozala tombe ya kosakana te donc tout le monde direction les millionnaires dimanche tokende kosepela na mbotama ya wata oyo azotenir bapionnier ya musique ya Congo lelo ndenge tovandi boye toniati boye bapionnier ya musique wata ye wana na kati donc faut tokende soutenir ye merci aida na ngana bakisaka eloko moko moni na lada émission mo ba tune héritier babi tomoni pasteur Denis Lesiache polémique azobenga Fally numéro 1 le seul artiste qui a répondu bien à héritier alobi est-ce que Denis Lesiache aussi est-ce que Fally ana zo représenter mboka libanda te mais tout le monde bazana na complexe eloko wana ya kondimaka ke Fally aza numéro 1 siko ponanga na monaka héritier na Fally bazana ba bato mo boye bazala sans microbe ya barankine parce que na logique pena côté à la boye na mona Fally héritier bakosala pe projet moko boye ba beti pe album moko ensemble et ça là toujours bien. Merci beaucoup rapidement Mouta. Namoni publication mo boye un peu pour une citation vers la fin déjà. Oyo to moni Daju azolela. Parce que Daju c'est pas n'importe qui, c'est parmi les grands artistes Otoebi na Kanamuko qui chapeaute maintenant na zone na bakwa mususu. O azolela rêve neza akoyemba na Rihanna. Mais banda ko komela Rihanna betayeka ba view mais déjà ce courage à tweeter sur Rihanna ko ba ke a komela Rihanna répondra et comme ko déranger tazolela tazokamwa en fait yo tant qu'artiste et ça arrive aussi des fois musicien bana ko senga featuring na Rolanda bongo est-ce que c'est normal ça Rolanda te ezaka demande ko sala on peut 3 fois par message ou sala on peut 10 fois par message ça dépend. Et puis Rihanna n'est pas n'importe qui. Na minute Rihanna, c'est la deuxième musicienne, c'est la deuxième de la musicienne du monde le plus riche. Rihanna est la deuxième. Après, après Ye, Kanye West. C'est Rihanna. Donc, Kanye West c'est number 1, Rihanna deuxième, après Jay-Z bae. Donc peut-être entourage nae ba bine ba gérer ba mamna bango peut-être donc toko tenir pe rigueur parce que ba numéro 1 to ba chapeauter dans monde en fait to bine ba gérer mamna bango Gim sasala featuring na Lil Wayne mais Lil Wayne na limité kaza na case wana ya ba premier lelo na États-Unis aza parmi mais pas na case wana ya ba tête d'affiche te. Donc nakolo baba tolo ba Kanye West ba diriger ba zo kamba ba Wizkid ba nani ba Davido ba na maboko ba to bien na mona en était chance aux anglophones na vie tout le monde écoute pour votre information Chris Brown a bien ici Wizkid dans mon événement qui avant-hier Chris Brown écoute maman na fanatique à Wizkid déjà ça les chamogo ça là année déjà ba tweet belé ba image belé donc des jours déjà voilà donc ngana moni lo au kamwana te Daju a publié na e bon a ebigeza na lo te a ebige elo te na ndeni na ndenge comme c'est grité
Aïbi Kazada Djou, il se bat, il est là où il est. Mais participation à Rihanna na elo qu'on a une important parce qu'Aza Fananae, il est fan de Rihanna. Parce que Flèche retourne dans salamité. Bon, après c'est gloire à Dieu. Hein. Mais à publier pour battre yeba. Peut-être à la kaka, battre zelaka. Peut-être battre comprendre. Il a publié pour battre yeba le pourquoi. C'est important aussi. Et alors c'est le a démarré là. Si on a vendu nie quand on a lobé l'autre. Et quand il faut quand même éclaircir l'opinion. Pour pas comprendre qu'il y a de moins de répéter. Pour qu'on renne dans Congo, c'est pas donner à n'importe qui. Ça c'est vrai. Ce que ça donne à n'importe qui, à René total. Vous comprenez? Donc on a un bali na René na mboko sans apport. Sans apport. Na René na effort personnel. Étant que Moutalika sous guerrier. Donc on a tiré dans la musique na fier. Na un échec. Position de tirer René sauf qui peut René. Sauf qui peut ça on a imbaba. Banda papa kendaye totika la bana mawe. Banzembe Renia na sala ba remix banzembe ba trio da soufa na kati doucement bakoko tabatali ebani donc 2 albums Renia na vie pe na tika na musique je suis fier ata drisha tipo na lepe Liverpool ba yaki na studio demo mbuta zongela kaka mbuta tika te na tika analyse za musala te ba to ba confondre te pona mona na ba publication belé yo pe na mto Renia yo pena mto sala makambo otika na oka koma no zoba ya analyste bobenga ba analyste ba zoba te c'est grâce à nous na bandeko msusu ya ba page ndezo za neto pe pour la moto po batu basala effort bakoya te botika ofinga eza malamu penate ngala sala makambo msusu kena sala makambo msusu ba o ezalaka to eko renforcer kaka pour quand même culture hein otali que non commentaire on a chakitika na sala boepo ba se kangate on n'est pas des idiots on n'est pas des zoba non bon benga no peka zoba tout le monde est libre et il s'en dérange pas mais tant que na bi na zoba te je suis né dans une famille des intellos dont mon père a fait des preuves na mboka oyo nga mona na makilango bien que na ko sala ngo bien te parce que nga na ko za la grand chroniqueur pe na RDC na sali peneti papa la preuve ba émission na sali na ba defao na ba Mbiliabel na ba Redi na ba Vekis naza pena chroniqueur te ya makila mais na sali kaka mais batu ba pressé quand même parce que kena lobananga tout le temps na sala ba émission na mais na bi que na chroniqueur te je force eza makila papa ndeo sana kati donc un zoba ton un idiot ne peut pas reproduire des trucs comme ça na opinion quand même ba tout temps ba fingara so finga zoba c'est que posera zoba parce que toza peut-être na niveau mo ya intelligence au finga zoba c'est que yo moko otali reflet na yo te parce que na zoba te normalement na zoba te et puis na kamwa ba Patrick Mboma ba sala ba comme bien na Patrick Mboma mais c'est bien na sala succès ce qu'on a la analyse culturelle na ko za ko mieux placé parce que na za ba biloko ebele na ko yebisa bandeko lelo yo 4 ans et demi soki 5 ans on a sali ya ko za na bandeko na ba Ken ba Frank ba Cynthia ba Vincent en tout cas lukuta mabe et solo lipe moi muke na ban vie artistique ya bandeko na biso bele. Et soli moi muke. Na yebi ke esua ka ba vérité mususu. Même il faut nous permettre à lobarango. Ba permettre à to lobarango que to bombaka musique so e ko union sur lelo. To zanelo resouté. Donc so muta sali boy photo lobaka sali boy. O sali boy te photo lobo sali boy te sala effort sala yango. Ezali sumuté. Quoi ça ndeko ke pantalon la teza na tâche awa. Et à péché. Mais peut-être beaucoup de peur aussi que Babi Mbouta Salara analyse, à Salara critique, t'es Sirfali pour pas. Nakasi Koutou. Il nous a mort payé l'eau. Salara critique, Makasi pour la Fali. Salara critique, Makasi pour la Fali. Makasi pour la Fali. T'es pas d'aucun. Ce qui a mérité critique, t'es quoi ça les critiques? T'es américain, tu critiques rien, mais tout ce qu'on a attention, t'es pour balati sabiso déjà veste morobo. Comme qu'on y a la paix Fali. T'es tolobé la caille. Azan Zambete, Azan artiste congolais, tolobé la caille. Nana lobela fali ba défense belé ba tout ce qu'on va linga ochango kate parce que mutu tanga holande mission déjà ndenga zabu ya lobela ka faire na biso na tezera lo baloma ba faire onano ouais
Ah, tu sais que chrétien Fabregas. Ah, c'est que Bina filé là on peut mater. Ah, c'est que JB Kaka. Ah, c'est que Wera Kaka. Non, pour na gagner nini. Pour na gagner nini. Là na bine ba gagner à cacher musique. Mukoni ba okatela na cacher na mama pianga. Exacte, ezaka ko encourager ko batu bazonga sima te ba ke na liboso. Mais c'est pelat. Parce que tu critiquer pe belé na mamba net. Lelo ba mise belé bazui avance. Bazui avantage à osarana na net. Lelo ba Robino vraiment tenir ba discours ya ba metal internet na TV. Mais bon c'est pe la peine à bateau ba encourager en route. Lelo faire lelo bozo sepela ba goloa nyos bozo sepela bozo streamer bozo mandeko na biso na ba plateforme banani ba beteli en 7 durant sur 5 ans nyos. Mais c'est l'analyse. Tu finir faire par rapport à quoi pour gagner nini. C'est mon frère d'ailleurs en plus pour gagner nini. Na ebiso nga critique a qualité makasi mais bocha ngonde kate parce que tant botalara ozuma mo elongi na déjà calculer tirant so oye baneni ba critiquer Fali. Donc voilà, donc tout le monde est critiquable ici. Tout le monde sauf personne. Donc ils ont bon. Kenitana, il y en a tout je rapidement. En tout cas, on y va misser bazui 4 ans tout dans ce jeu. OK. Bazui 4 ans, il y a Canada, ba misser Fali pour pas. Des Angleterre, Misaki yango sur la toile. Apparemment, c'est le moment où 4 ans à Canada. Il faut qu'on précise. 2 ans à Angleterre, 5 ans aux États-Unis. Et ça, les manantés, depuis l'histoire, il y a musique, il y a Congo et Banda, orchestre, mon côté. Depuis, tout orchestre, depuis musique, il y a Congo et Banda et Botama. Ndege Théoka et Botama. Depuis premier soliste ayekola do ré mi fa sol la nanu na yoka li solo ya boete ki orchestre moko boye ezui ba visa na mbala moko ya ba continent presque Europe 3 continents Amérique tu vois Europe Amérique tout ce qui est Canada Angleterre pas à la mupanzi na ye dans la minute au visa ezozanga F victime ezanga ya Australie. Donc, l'artiste a fallu pour pas mokili mobimba na minute oyo et communauté ya bango. À part Australie ya pamba. Kasi ndeko na biso o alobaki ya komidembika kotika la mutakala. Maka uzi. Aya komidembika kasi na ba visa ti. Te aya komidembika parce que ba visa o bazana ngo elekivo même na événement ya stade. Ya le 29. Parce que oh yo l'équipe même événement ya stade ya le 29. Oh papa, na biso na minute e komi oyoki posa masuba. Obite masuba na okanga ngo na okendo suba na Canada, musicien Fali. Oyoki posa masuba na okanga ngo na okendo suba na ngana Angleterre. Kombo no musicien Fali. Na yoki posa masuba te na bloquer ngo na suba na Washington. Tobenga bato bango ministère Fali. Siko bino ba benga bino nini siko. Te na ki poso asuba na okende repi na biso na osho. Bolingi ka musique ezalaka ya ko corrompre ana Kinshasa. Donc mutu oyo asala maka balobaka erbo yaka bolo ba Fali azana ba diversaire. Diversaire il faut asala makambo ezokokana na mutu ata moi 2%, c'est 100%. Tout le monde attend moi 2%. Que fallait azul ba visa mokili mobimba bo tout le monde a bino besoin de tourner en Afrique. À 4 pays parce que mambo fallait que ya ba visa azul eza ya ba continent. Bino siko bola ki sabiso ha bola ki sabiso que biso tozaka ba adversaire a Fali biso artiste na biso yemba ka danger. Kasi bon l'accession contrat à 3 pays Afrique. Afrique kaka. Ou bien bon l'accession contrat à 3 provinces. Afrique peut les qui sous munene makasi ezangambu na même misande konanga uti prison na saki ya matière. Lubumbashi Goma Bukavu kasi bon l'accession contrat bozui. Bon makambu nyonso o na aloba eza charge ya munene o mutakomela kisi attention à Koufi. Donc à partir de longa roloba totika ba débat inutile. Chaque nyama totia na place nae. On se comprend donc Fali
topesa ba valeur o azo mérité na génération na ye na ba artiste ya âge na ye aza na conquérant te non senga ba leader boyoka mwa soni ndenge botikaka pena ba ministère na bino basimba ba miko pe bafinga mutu neti fali pupa eza soni ya danger eza soni ya danger en plus soko teli ba visa wa mbazi aza nango na minute oyo ka ba visa oyo ambazi aza nango artiste mboka aza na ba visa wana te ba leader oyo batindaka bino te zela te pardon opinion nanga na biboy na minute oyo na minute oyo artiste mboka ana visa 4 ans ya Canada ana visa ya 5 ans ya États-Unis te ana visa ya 2 ans ya Angleterre te pour côté Paris ba na 5 ans on comprend que on a un problème te yango na lobi boy yango na biboy na boy te menga na ba visa wa mbazi aza nango na minute na passeport côté na mambo na ba yebisanga sikoyo ha tokomi na suka bazwa opportunité oyo ya ba visa oyo ba bill bazwa te ba rio bazwa te na ba chaîne bango nzamba pesi bango mais ambazi fa bando kumisa nzambe atiaka nzambe na première position atiaka fali na deuxième position ba vienne ba chaîne ngenge ba vienne na e ba rio ba vienne na e ba tutuka luji ba vienne na e ba Bill Clinton bazwa ba comment batuka pona nini Kenny siko ambazi aza neti na Kinshasa ye na Bill siko tosala tembe kasi babi tosombela bino biye bokende Canada nani akokende ambazi pas ça l'effort alongwa pa fali totala bimisa banzembe bila bimisa apeta pe ba conseil signé pe na skol tolobela makambo ya kala te toloba na oyo ya lelo autant le ambassadeur eza lelo eza ya kala mais azokende pe kaka te nakikala na tout cas c'est Pauline Lumumba RDC Monde vieux Louison Mbata Adel Joko Bagou danger. En tout cas, Joël Salambi, patron. Non, Joël Salambi, on a petit nangai. Des artistes, des artistes, moi on va ici. Donc en tout cas, Joël Salambi n'a pas so bambote, Koko Arafat Makizembe direct de Tokyo. Koko Arafat Makizembe. En tout cas bambote, Sœur Angèle Moussoeli Makizembe. Vraiment asuki nanga na. Thomas Suga moteli manano te. OK, non, on a salué qui déjà donc les ana c'est bon. C'est bon. Quand Clarisse t'a envoyé m'datika là. Na vu na Claude Tembe. Na vu na Claude Tembe monument poto donc voilà. Mais tu as fait ça l'émission à Liverpool. Depuis jour parce que y a deux types pour préparer la vérité à elle Paris. Ba maman na ba vérité de boyo kango. Merci beaucoup. Je crois lobby non lundi. Tout ça on lundi. Nous sommes arrivés à la fin. Kilo des artistes, Instagram Kilo des artistes, Facebook Kilo des artistes, YouTube Kilo des artistes. Abonnez-vous massivement à Idor Media Télévision. Baba. C'est que la batterie c'est $50 à Kilo artistes. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali bateau là qui a donc malambo qui me dit ah bon j'ai des lignes mon conduit This is London. This is London City.